Mbote bana maman, j'espère que vous allez bien à ma botte na bino, ça dépend un temps bolanda biso. Biso pe na côté na biso, en tout cas tout va bien. Bo s'abonner, bo liker, bo partager. Lelo bandeko. Tomoni Koffi Olomide papa na biso a komi na kombo ya God. Et na Michael o azali bongo Innocence B bandeko nanga bakutanaki na assise de justice to éviter bakenda ko sala nini en tout cas batu bazaki tellement belé rencontre wana to éviter ezalaki planifié to ezalaki kaka coïncidence parce que to moni ko sekaike oyo ka pena mama kanunga lobaka basekinde na mino basekinde na mino en tout cas Jean-Marie Kasanga pa ezalaki wana Jean-Marie Kasamba plutôt ayebisi bango nga kutu nalingaka bapolémique na bino oyo te parce que bino ndenge boza wana bokendaka toujours na bapolémique bolingi toujours bapolémique et tomonaki Koffi Olomide aki alobi na Jean-Marie Kasamba likambo na litoi c'est comme ça ayebisaki etya na se et tout en tout cas koseka wana to kocomprendre te bazoseka fali to bazoseka nini to kaka rencontre na bango esali bango baseka parce que toyebi Koffi Olomide alela polémique alela koningisa Zaïre na ndenge mokie te po bandeko mosusu babengi biso bayebisi biso oyo ozomona kuna te Koffi na Innocence baoseka fali mpona refi ya bavisa bato mosusu balobi te eza nango bongo te il paraît balobi fali akanisaki États-Unis eza France États-Unis ya mboka Donald Trump eza mboka ya Macron te alors ya kanisaki akozwa bavise ebele nzoka nde babeti ye ya labai mais toko comprendre pe te affaire yango bandeko soki eza ndenge nini parce que toko comprendre te fali baconcert nyonso badati nyonso atilai biso ezozalaka annulé tozoyeba te et toza na moko oyo eza récemment awa il y a les 8 novembre il va le 7 non lobby les 8 je crois donc normalement concert faut à lobby mais toyebi non te ce qui est annulé to te pour tout monde vraiment ba mélomane ya musique ba warrior baza kutomboka alors to koyeba te yango Koffi azoseka to ndenge ni bandeko boyoka ndenge baoseka esengo eleki bango donc bazotia maboko boye c'est comme si baotia boye ozosiela muka c'est comme si baotia boye ozokita donc bageste moko boye no boyebi kaka musique ekendaka bongo polémique ekitaka emati moko ezalaka ezwi or koseka wana bandeko soki tokebi te mikolo ekoya tokoyoka bavoice parce que Koffi akendaka toujours na baje na makambo na baje moko ya boye et information mosusu eza ke auti kofungola chaîne na ye ya YouTube oyo eza na kombo ya Koffi Olomide God en tout cas bandeko bokende bato nyonso balingaka Koffi Olomide balingaka musique na ye bokende bosabone na chaîne na ye ekesala bien comme ça bobando rate te bamakambo na ye nyonso oyo asalaka wana ezalaki kaka juste parenthèse mais nakotiela bino boyoka ndenge banda ekoseka na petit na ye Innocence B bandeko mosusu balobi mais Innocence B azalaka respecté mokolo soki omoni mokolo ezela mokolo abimisa mbote apesa yo kobanda ye mbote te mais or ezalaka nango mpe ekoki nango mpe koleka mais tellement congolais alandelaka détail eloko na eloko en tout cas bandeko ebele basepeki te ndenge Innocence B abandelaki Koffi Olomide mbote selon bango fallait Koffi nde abandele mbote mais mpona biso c'est pas vraiment grave mais boyoka ndenge basekaki tozonga juste après bino bolingi bapolémique bavideo bapolémique bavideo polémique on est de l'autre côté derrière les caméras ici. Voilà.
bino bolingi ba polémique ba vidéo ba polémique la nouvelle vague qui est celle qui est calme aujourd'hui sur le parcours. Je suis avec Michael. La nouvelle vague. Voilà la famille bomoni ninge kosolo bide ayambi mwana na inonki parce que na ndenga msala oui c'est un collègue mais na ndenge ya normal inonsa za mwana ya kosolo bide etant kosolo bide amonye oh Michael inonsi maman abimisi lomboko apesa mbote ekofia ekoyamba e na pembeni wana je crois boyoki mongongo ya Jean-Marie Kasamba alobi abino ba vidéo na bino oya ba polémique ngala koka yango te quoi ngala koka yango te et azaki surpris que bazo même ba vidéo or ye alingaka ni ba biloko wana te donc tellement kofi ayeba na communauté mobimba ka lingaka polémique ye vi na ye eza na polémique na kati donc eza na bato mosusu balingaka na bango yango te ata vidéo ezalaki ya polémique te mais Jean-Marie Kasamba lokola yebi bango déjà ayebisi bango te bino ba vidéo na bino ya polémique ngala koka yango te bandeko bomoni vraiment ndenge makambo yango ekendeli vraiment esalaki mwa soni na ndenge kofi aye koyebiseli kamna na litoi c'est comme ça ayebisaki tshana se parce que yo yebika makambo yango ndenge elekaka vraiment bandeko musique ezaka na makambo na mwa matumboli na musique esalaka mwa bien quoi mwa matumboli wana kofi alingaka ne bongo ya vivre bongo na matumboli epuis ndenge azala wana soki olandi ye etali we yaka mpenza moto akolanda te mpo soki olandi ye bwando obebana kaka neti boye nde bauta kobebana na wazekwa babiloko yango kaka yango ntango bapimeli wazekwa bavisa ye aye koprofite kaka na nsima wana bandeko tomoni mpe Koffi Olomide oyo bandeko ebele balobaka za motema mabe eke ezongi ebaluki bandeko toyebi te ki motema mabe yango ezalaka ya solo to ya lokuta ou bien azalaka nde mpe na kibomoto mpo tomonaki ndeko na biso Joka autaki koperdre mwana na ye mokolo en tout cas esala epasi mingi daya kutu bato bakoseli bamakambo ke ye mutu alie mwana wana ye mutu asali mwana wana akufa e Koffi Olomide motema kibopapa malgré tout tomonaki présence ya Koffi Olomide na matanga wana esalaki Joka bien moko non epesa bino koki même pas koimagine ndenge tozalaka boye bandeko na nga oui musique eza kaka bongo mwa polémique ezangaka te mais bandeko soki ongo oyeba moto malamu ozwaka problème na vie na yo nde okoyeba ki ye bon ki ye mauvais wana na okosa bino te bandeko na nga na ntango ya pasi nde bayebaka moto malamu Joka aza papa oyo atravaille na antenne 1 nayebi te so akoma na chaîne nini bane ebele ayambi bamusicien ya sorte nyonso Joka ayambi mpenza bamusicien ya sorte nyonso mais ya pasi eza auti koperdre mwana na ye ya mokolo koperdre mwana na age wana bandeko na nga quelle douleur likolo nango babambeli oso makambo yo moto olie mwana wana en tout cas Joka azalaki tellement choqué bandeko na nga non azalaki choqué aleli epuis alobi soki ye realement alie mwana wana asala un mois na mokili akufa tokozela un mois mpe na ekoki te maloba oyo tolobaka ezalaka na pouvoir Joka ye amoniki bakoseli makambo mingi alobaki oyo asengeli koloba mais sengo azalaki nango malgré tristesse ya liwa mais amoni ndeko ne Koffi Olomide bato mosusu balobi te Koffi azalaki na ye kaka parce que mwana Joka wana azalaki mpe parmi bamaître ya Koffi Olomide na quartier latin et tout mambo ebele même si olanga
akokai pe koloba non ke nanga tenga na papa bango toyoka na te matalaki wana te bandeko nanga ye wana ayaki. Donc quel que soit les problèmes na ebite neti côté ya BCBG joka bomela bango mutu to ndenge nini ata musicien moko te yaki ko soutenir joka ye moko papa chéri na ebita salaki yango na fond na message to ndenge nini to moni présence na ye moko te côté ya fali batinda eka mbongo baete to ndenge nini to moni te bawe ranson bato belebele to moni te mais en joka ayamba bato ba genre nyonso na bémission na ye. Vraiment bandeko tozalaka na kibomoto liwa eza nzela ya mutu nyonso mais ntango ezwi moko en tout cas faut toyeba kote ko se soutenir esalaka bien tokolanda bapropos ya joka na cimetière ndenge alobaki mpona baye bazoloba ye mutali ye mwana na ye te toya conclure analyse na biso. Tu sais que tu étais mon garde, mon ange gardien. Tu sais qu'aujourd'hui tu étais un footballeur avant tout. C'est moi qui ai permis que tu fasses le judo. Aujourd'hui, Schmitt, regarde comment tu m'as humilié devant le monde. Parce que moi, quand tu étais enfant, je n'ai pas pris ta vie. Pourquoi je vais prendre ta vie aujourd'hui? Ta fille est là, elle porte le nom de ma mère. Alors, tout celui qui connaît ta mort, si c'est moi ton père, un mois c'est trop. Mais si c'est pas moi ton père, je le dis au nom de tous les Chinois. Ninga kula mchili baba mouvo Schmitt. Betou, Niba Tafa, moi la nia Tafa. Il y aura des morts. Ça va, non. Tu vas humilier mon fils. Tu sais que je t'aimais à fond et tu m'aimais aussi. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, regarde comment le monde me regarde. Comme un démon, comme un sorcier. J'ai toujours été avec toi, tu le sais. Mais comme les gens ont dit que c'est moi qui ai pris ta vie, comme les gens ont dit que c'est moi qui ai pris ta vie, Schmitt, au nom de tous mes ancêtres, en moi c'est clair. On va enterrer des gens, Schmitt. Si ta mort vient de Dieu, lui-même sait. Mais si ça vient des hommes, Schmitt, on va enterrer des gens. En tout cas, fils, je croyais que c'est toi qui allais me porter. Aujourd'hui, tu es parti. Qui me portera le dernier jour? Toi, mon ange gardien. Aujourd'hui, tu es parti. Pars en paix. Que la terre de nos ancêtres te soit douce. Fils, tu avais l'habitude de m'appeler Highlander. C'est Highlander. Et voilà la famille bino mo boyoki ba propos oyo joka kabenge la binisa na monoko na ye. Esali biso pasi pe mawa. Vraiment aleli. Batu balobi trop ke ale mwana wana. Yango ye moko alobi. Ozala mokie. Na lia yo te na ozelo ko matata munimba bona lia yo. En tout cas esali nga pasi makasi bandeko na ngai. Vraiment toyebi te banani balobi yango na famille na ye apparemment balobi yango bato nzela pe balobi yango. Vraiment nyonso oyo esalama na mokili nzambe ayebaka pa nzambe likambo kobatama ezalaka te pa nzambe nyonso ezalaka na mpwasa. Toyebi te talima eza makambo ya famille na bango moyen tokota eza te mais esengo na biso kaka akomona ndenge Koffi Olomide azalaki kosoutenir ye akendaki kosoutenir ye ataki jambe de frère na ye en tout cas matanga elekaki. Esali pasi courage ya papa na biso joka courage pe na fali pour papa parce que tokoyeba te nini ekosalaki anilaka ba concert mais tozoluka toyeba e bandeko bokende vraiment kosabone na chaîne ya Koffi Olomide ekosepelisa ye kesala esengo mingi na chaîne na ye Koffi Olomide Gold et que ça va bien et bisous bye, abonnez-vous ici, partagez.